Alléluia. Radio-télévision du solo. Yabino DSV. Diana Sulufutu de Voperdate. Si papa Nabiso Mabanza Ndenge Olobi. Na beglise ya biso baindo. Soki ofutaki dim te mwa oyoyo. Okomi na nyongo. Donc, moi kuna esengeli ofuta. Soki ofuti te okomi na nyongo ya 3 mois. Bande ko bakomi ko rappeler yo. Ah papa okomi na nyongo ya 3 mois ya nano futi te dime. Wane leki ya dim. Mbonga bambunda na instrument nano futi te wana eleki mbonga bambunda na instrument. Mbongo ya batata ya eglise. Batata pe bazala na kesi na bango. Ozana nyongo ya batata nano pesi te. Po kote yo zana nyongo ya batata. Mama pe kote na ye azana nyongo ya ba mama. Tala confusion ko comprendre te. Nanda kumbongo zali ko bimebele. Ezo kende na eglise. Mais na eglise. Pasteur nde azali ko vimba libumo. Nde azali ko lekela bino. Toyoka chiffre 3 ya Denis Lesi. Nde tokoleka na ndeko na biso Odon Pambu. Toyoka chiffre 3. Naki. Mais Tama qui a trahi le peuple. Nicolas Possa Mbongo. Ce n'est pas la fin du monde à manger. Dieu, sera linga longola mutu akolongola ye. Nzambe sera linga buma mutu akobuma ye. Nzambe sera linga rejeter mutu a rejetaki. Tant Mobutu akendaki force d'Haïti. Américain batiawa réunion isalemi boutenika ende et l'autre tete akenda. Si Dieu rejette quelqu'un, il y a des signes de rejet. Amen. Oye mona naka. Peuple, tozala nakati écoute. Tozala écoute. Donc, je voudrais dire ceci, que il y a le roi selon le cœur des hommes. Parce que Batubaza n'a pas ça, Makamobo et Salema, alors même Sarkozy va voter à 100%. Lelo, France, comment finir Sarkozy? C'est pour vous montrer que le pouvoir que vous donnez au pays au roi, ce sont des pouvoirs. Samuel a établi roi. Après ça, déjà, aucun gouvernement du monde n'a donné certification à un peuple. Mais nous voulons que Dieu, qui est notre base au Congo, choisit pour nous un roi ou un président qui va nous donner, qui va nous aider et faire des choses. Voilà pourquoi, mission Oyonzama Pesaka, Papa Kasavubu, Azaraki Nabanena, a Pessi Lumumba, mission humilité, a Pessi Papa Mobutu, 32 ans. 32 ans. Avec la mission na ya réunification, pas réunir. Mbongote, ba pesa ke mission mbongote, économie pe bongate, avec la mission ya ko pacifier Congo Mobimba, pe ya ko garder le territoire congolais. Donc carte na mission ndenge nzama le poids lobby, on peut pas bouger les bornes d'une nation. Bile le moté le bien. Kabila pera yene pinete, ministre na kaso, ministre na prison, ministre na boloko. Donc ministre na boloko. Nani ministre va oyiba? Eba, omona ngode. Omeki fimbo. Omeki fimbo. Omeki oke makala. Et c'est comme ça. Bien les allés. Oui, ndama pesa qui est pouvoir et impunité et il a exercé ce pouvoir. Ma mindele batara bino, motote, ali bataba bomie. Ne omona kufi. Mais avant ma bomae, peuple pas comment réagir. Et na minito ndama pesa Joseph Kabila. Il lui a donné le bâton de paix. Bâton de paix, ils en ont 3 missions. Bâton de paix, ils en ont... Réunification encore du pays qui a été déchiré. Même mission Mobutu Azaïnango, il en a. Il doit réunir tout le Congo. Yango Monaki n'a 1 plus 4. Il a essayé de gérer tous les belligérants. Base à l'ensemble. Il a amené le peuple à la pacification. Puis bateau se va commis ensemble. C'est sa mission. Quand on va te belé, va faire sa mission de peut-être peut mettre mon côté pour te expliquer biloko mususu. Ayamanga plusieurs fois, bien sûr, mais on n'a pas eu beaucoup de temps pour expliquer certaines choses. J'espère que cette fois-ci, on va y arriver. Yango mission en Nzamba pesa qui est mission ana ezaimisatu réunification totale et équilibrer la paix dans tout le territoire. 2. La reconstruction et la modernisation du pays.
Troisièmement, les social du peuple. C'est pourquoi mission wana et civilité. Nana bondeli nzambe, nzambe a payé sous confiance. C'est pourquoi ce bateau de paix signifie tu bakena avant qu'il n'y ait une église. Amen. C'est un symbole de la reconnaissance de Dieu. Yango moni apesi l'église de réveil ba mikanda. Amen. Très important. Yango mona ka tango to kendaka même pas na il est debout pour recevoir les pasteurs. Na ya benga nga reva. Donc il a beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. Mais maintenant cette mission est une cocoso parce que dans le milieu des hommes, il y a toujours parce que va te belé à part Etienne Tshisekedi qui est au moins le seul opposant où a changé parti. Tous les gens de l'Union sacrée, Bakota et Bamubutu, Bamusu Bakote Bamubutu, Bamusu Bakote par Joseph Jikaka. Donc, faux opposant. Balanda Mbongo. Et tu sais que tu as dit Bazongeli Lisusu. Bazongeli pour Batebi tellement, biso toko za boepe piakate. C'est faux. Donc le seul opposant qui est resté fidèle à son opposition, c'est Papa Etienne Tshisekedi. Il mérite d'être le père de la démocratie. C'est tout. Après c'est honnête. Donc je demande au président Joseph Kabila. Très important. Donc on a conçu après ces missions d'histoire continuer. Tant après ces missions à continuer. Oui. Bon, moi je parle en tant que prophète. Nous avons réintégré, à retirer confiance pour Assala Lissous. Maintenant, c'est les prophètes, l'évêque général qui... Alors, le col a yé, nous avons fait confiance, sur la BBC Malo, nous avons rejeté. Parce que Malo, il faut activer social à peuple. On avait là, c'est pour les élections de 2011. Pour les élections 2011, nous avons fait confiance. Donc, à Oleka. À Koleka, mais il y aura un temps de 3 mois. 3 mois, moko, et qu'on a moins compliqué. Après l'élection. Non, non, sur le matin, mais 3 mois, moko, compliqué, mais après tout le départ sera bien fait. Et puis, moi, sur le même, vous en avez un débit. Parce que mes contentements, là. Nous prierons pour ça. Et nous allons prier pour ça. Mais Dieu lui a retiré la confiance. Je suis prophète. On a zolo beko sa ma bongo. Il faut honorer Papa Etienne Tshisekedi. Oui. Oui, il faut reconnaître Azuata Mwananaye, Ata Batmo, Oyako Pesa, ba honorer bango. Mais Nzambe a retiré confiance. Primaturité. Et Nzambe ma primaturité. Nazolo ba makambo ya présidence, makambo ya roi. Nzambe a retiré confiance à Joseph Kabila. C'est à lui maintenant de gérer ce que Dieu lui a donné. C'est pourquoi ça apprécie Yango, apprécier pouvoir, apprécier le sous-pouvoir. Parce qu'il a le bâton de paix. Il a le bâton de paix. Ce bâton n'est pas encore retiré. Moïse, tant que mission n'a ici l'a quitté, Moïse ne peut pas mourir. Ok. Yango moni même ma tentation est belé saïm. Vous souffrir, je suis prophète, j'ai posé des questions, humainement parlant, n'a monaki autrement. Humainement parlant, je voyais autrement. Mais spirituellement, on a continué. Je retire la confiance à cet homme. Prier pour la nation parce qu'il y aura 3 mois. Problème, difficulté, 3 mois après, le démarrage sera effectif. Et puis c'est complet. Et puis ça passe. Donc, je confirme aujourd'hui au peuple congolais que Dieu a retiré la confiance à Joseph Kabila Kabange. A retiré la confiance. Il a redonné la confiance. Derrière le gouvernement est sali pendant 5 ans. Derrière Oyo et Salemaki a scellé entourage naïe, a inculqué mission. Donc, bilon moussou na olobana TVT, soka leki na konikoye bisaye, quelle est la mission qu'il doit jouer maintenant dans le pays. Je suis prophète, je n'ai pas peur. Je lui dis toujours la vérité. Pena lobi la kaye tanga yamaga. Donc, à pied ngambongote, à soutenir un hôpital, d'accord, à soutenir un makamebele, d'accord, je l'aime beaucoup, d'accord, mais à un certain moment, Dieu ne m'a pas parlé. En tout cas, j'ai eu peur. C'est ce que les gens disaient que je faisais position. Oui, oui. Humainement, peut n'a changé. Humainement. N'a kina inamte. Mais n'a pas écouté.
Mais spirituellement... Là, le langage de Dieu était... Oui, le langage de Dieu était muet. Dieu ne m'a pas parlé. Mais maintenant là... Là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Est-ce que vous pouvez rappeler aux peuples qui sont en Europe, au Congo ici, la date où le Seigneur vous a convaincu que certainement le président Kabila est notre président du Congo? Il y a 4 jours. 4 jours que Dieu vous a parlé. Oui. Il est le président du Congo. On lui donne la confiance. Ce qui va te limiter, c'est lui que Dieu a choisi. Oui. Là, vous avez précédé le 26. Je vais parler le 26 pour donner détail par détail. Mais là maintenant, je parle que Dieu lui a retiré la confiance. Et le peuple congolais dans la province pour voter parce que Dieu lui a donné la confiance. Parce que le gouvernement a associé le prophète avec Yohana et le gouvernement il faut... Merci. Nabanzi bandeko bolandi et prophète Nabino Oyo Azalia escroc. Nakolekana ne pas ndeko nanga Odompambu Olandi et prophète soi-disant. Conseil ni noko kopesa na bandeko Oyo bakendaka na bandi ya mwindu na elongi. Sunga bango, sunga biso tokola. Merci. Merci, bonsoir. DSV et mbote na famille na yo na balandi nyonso ya radio di solo na pesi bango wa mbote mingi vraiment la continue reta na moni papa na ngai lio joa ba bonsoir na yo qui fichier oche. Mais moi je pense que nous peuple congolais tolingaka ko corriger toujours ba erreur te. Omoni banda kala tozolo bawa na radio du solo banda kala to beta be misi to tshaba ficha tata oyo to loba bien ki aza moto na nzambe te. Peuple congolais lingaka te et peuple congolais lingaka bakanga moto na loboko na kata saki. Mais na kozonga na na debi makambo to lobi wana eza faux. Kabila tanga sali ba montage na ye ba réunion na pour attricher. Ils ont déjà filmé mon bimba ba monter. Ba yebi que muto to yibe élection a ko refuser ango et peuple alingi. Et kozala na moi ba problème moko boy mais tout chana ba mercenaire libanda pour ba boma bana ya Congo. On solo bana prophétie za même na quantité. Parce que ce qui nous a lobby Andi Makabila, est-ce que Kabila est crédible? Est-ce que Kabila est congolais? Est-ce que Kabila n'inga boma même armatungulo? Est-ce que Kabila n'inga boma batu? Est-ce que Azali digne ya kovanda na poste wana? Rien du tout. Kuna kutoke ni musika poto me émission musika ya pamba. Na zongi na mutu ya Denilis. Obi toyebi bavantire belé pas à moi en balwana. Escroquerie, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. So ba toye ba télévision azana ngwana azope problème. Télévision azana ngwana. Mukolo télévision ba pareil wana azana Suisse. Amela imbong. Combien de fois kini aiko vana awa na Londres akima kuna basali cop na master ni Kabila kakoyo. Pire master ya Kabila amela Kabila mbong. Muto bo mona Denilis. Ba vantir mususu kutu ba vie privée to kota te. Mais Congolais ayoka kaka te surtout basi. Oyebi eza pasi. Mais point ya oyo nga pena na koyi kolobela mingi yali. Conseil na pesa na bato o basakanaka ba osala buzoba na ba radio ko sala buzoba na ba marche ko sala buzoba na ba église pour na kombo ya Congo. Webi bango moko balobaka soko simbi mutu na nzamba opinion yo bango moko nde baloba mais bakoka ko définir yango te mutu na nzamba ba parlaka aza ko appartenir na un pays wana yana batu na nzambe ebele soki yo BBC volonté ya nzambe po volonté ya nzambe ezali po mutu azala bien
nzamba sala mutu ndengwana volonté na ya po mutu azala bien mais biso moko bato nde tobebisa yango bato ko badenilesi Kabila ndenge alobi wana ke Kabila aza lokola réincarnation ya Mobutu aza na raison parce que ndenge Mobutu a coopéré ya ndenge Kabila a opéré différence exacte et bato baza sima na ye ce sont des Mobutistes c'est yala otu okufa bakengwa dondo banani tout ça ba Mobutiste batini sima na ye donc azana eloko na kaka ozui voiture et camion moko o changer camion mozui ba équipier nyonso ke kotso mona ngati na receveur na yo na ba client na yo camion kufi bo changer camion mususu boke kokota bino tu bokumba so camion de bokumba kaka nene moko denge c'est escroc tout fait non ça bino histoire moko aya une église moko en Angleterre na yebi ngana convaincu a continuer l'église wana muko l'église au pays ba en Angleterre susu escroc mususu ye wana naza na église nazo salon que moi mbali oyo pasteur wa ndumba batu ba oyo kati mais c'est que pasteur oyo abimaka na bana na bino batu bazo kati ndeka kabiso apparence ya la kaba omona nga mutu moko na sumuka kala et pourtant na kati nanga na bien enseigné libana nanga naza na ngai ndenge na bongo apparence nanga ya bongo naza hypocrite pasteur wa église wana alinga kende voyage nde na abo na protéger ba mama nyonso batu tout na kati ya église o poko tika na protection nanga diable asimba bino te tina kozonga na okenda Afrique ngana na balaka te yana ba 2000 ba 2000 et quelques na vandi azo ya ba mama biso na ngete bana ko hug ça veut dire ko embrasser na ko bani ko hug na bo comprendre français biso ya ko kimebi ko embrasser hein ndi baba tanto embrasser ngana ndenge te ko embrasser mutu boye ya ni non embrasser to ça veut dire ko yambana voilà azo kanga mama tolo na tolo akangi boy seconde atiki akangi boy seconde atiki ngasko na vanda ki célibataire na ibisi mutu ayipembe na bida itala vie pasteur azo lekela bino merci papa ndé baba saint baiser bablo mwani wana oyebike nabi papa pasteur wana azo lekela basi na bino mwasi aza mwasi na mabele na tolo mwasi aza na mabele wana eza na feeling na ngo bolimbisa ngapo tokende clair ndenga zo yambe bongo azoka ba shashi moi donc ipana ngai azolekela bino esprit ngai soki na mwasi sanga akolekaka bakambo te tala na église na ba mama basali mulongo lokola ndenge ya kimbangiste bazo ya aikangi mama boy atiki on azo mesurer déjà azo tala tension azo mesurer déjà mama ni na mama ni aza na moto ou bien aza malili ou bien aza tiède comme ça nazo bisoke ba mama tout baleka na vani ya viana ngabi baleki bino esprit ya mwasi nanga pasteur akende ko ya mini wana ou bien pasteur osala délivrance ozo loboko o toucher na libumu ya mwasi ya mutu non ezala raté balobi na nga ote nga naza trop mokili nasi bango d'accord quand na trop mokili c'est bon bope sanga raison kala mingi te beti bombe boum abimi na mwana moko amuke papa mwana na tellement akiki diba akela maminga loinge samba preuve ezongela ye na lobi tete nga na sauter na église nga binga na benda na ke ta on akenda ba be pesa ba kombo païen boye na boye na isi bango nga paye na ke d'accord bon te paye kutu ya bien bo charity ngana ndoki siko na ke mais siko na ko yamba bino ngane na za chef ba ndoki lokola ngana amutu mabe na ke bo moni ngana longo l'église wana bino bo kopesa nga raison na longo l'église ya nini na longo l'église wana fille moko aloti ndoto pasteur wana zo pesa ao célébrer église mais alati soutane ya mwindu na ekota mwindu ka ba pape atie babiloko moko bozo kiti na mapeka azo sala messe bazo boka ba eau bénite na église kaka même pasteur aye di susu na thème moko na église asukula batu makolo ndenge yesu asukula batu makolo
mais ngana bime makolo batu musu azana ba diata na iso ba biata musu ana biloko makolo salité pour makolo ezali siko yo omikitisi na o laver batu makolo ezani to komi wana pa à laver batu makolo ndega ya ba système ya la nga bité tant na isote na église na kenda lelo na obisa bino tant ngana ke église bandi kolonga na batu ba kolonga te ba ki série ba longwa na église wana so to kutani na nzela batu wazo bisanga te mais na yeko yoka ke ba longwa na minute o nazoloba ake kolinga mwana ya deuxième personnalité église deuxième pasteur église mwana ya muke oya memi na maboko ndinga leki bana ya bato leki ba mama ya so église et puis masoko kotika libala efe panza non libala evanda mobimba te basolo bana nga frère il faut zo mwasi na kata église ngana zo mwasi na kata église boyebo sakani na ebo leki bozo balisa ngape bolati petino frère vraiment zi mama ya mabondeli mamo ya monaka ngabi rien na telemina ba ngabi nga mwasi na nga auta libanda ngana koyana na sala yango na koma na église ba telemelanga déjà mono kende église ovandi bazo pesa prédication mais bazo lo barayo prophétie pena ba pesa mwasi fiancé yo fiancé mais donc makambe beli musuku mwana loba na radio ezati na isa bango ngai na kokali kamno kena no tina soka ngaki pa pasteur te oza na ba 500 membres na osola mingi na landa yo na sérieux tina suka na ozwayo na ozwayo na olaisa na ngayo pour une place ngana otidie yo place na obeta pour couper coup ake kolinga mwana deuxième personnalité église na zo église ekauka bato bakima tala tango ba eko ndima desive après avoir kosakana na basi tala ero ba eko kima na église na ba oba iba fidèle bosiko tozonga siko na mangamba Deniles mais banda kala tozo ba ke Deniles wana ba prophétie siko ndenga escroquer ba prophétie so ba église na eza solo lelo ndenga escroquer ba tunyo so yiba kana yebo ina boy ba prophétie so omoni Congo so sakana na makila ya bato baza ko violer bato baza ko boma yizo sala nango ba problème yeba yango place yango to komi lelo donc place yango to komi lelo ezali touche moko o ba simbisi nzambe kaka mta simbisi touche en plus Kabila pona silis Kabila ninga bongo ayebi ke mukili ndenge zabo makamde zo kende kende bien te Kabila yebi yango mais akokende ye moko te ba congolais nyonso basalaki na ye akosimbisaka bango touche po mutakufa ye moko te alors na zongi ya kokanga vraiment poke na nga ya liboso ya koloba boy yo mtoke na église yebaka passer à sali na molimo moko te ezali supérieur par rapport à molimo mosusu nzamba lobi libiki na yeko uta na pasteur na te parce que ana ni colonel na sek tanto akufa liboso na yo 3 10 yo pesa na pasteur nzamba koko pambolo te soko zwaka na yo 900 € na par mois nzamba pambo te pona 90 € yo ke ko pesa ba paye baza ko pambwama ndenge ni biso to pambwama kate ba paye bazo leka bakara danger na baba pona ni biso to pambwama kate parce que ba passer ba tebino mabe bozu yango bokotso na ba cerveau na bino bokomi faible bozo de la bénédiction ya nzambe so ke pa ba anglophone bazo bana yo kende ko tanga zo ba qualification sala business nzamba ko pambolo mais pas na biso bassesse yonga na lobi boy siko totala so ki kongola na maturité parce que nde bakangeli eboye na ba preuve tokotala il faut église wana ekufa so l'église ene ekufite c'est vena congolais baloka na bango biso merci Desive na zong simaloba merci ndekonanga odompambo ndekonanga iteksa komi awa DSV je confirme lisolo wana odompambo aza koloba pongai nazalaki na Londres na yebi yango bien eza ya solo likambo wana aza koloba merci odompambo o rappelenga lisusu eloko wana lisusu merci ndekonanga text na banzi lokola odo abima yope obima kuna bandeko obo zali kolanda biso makambu o ezali koleka na beglise tolobi ba pasteur nyonso tu bazali mabete na banzi na tango ya suka
basali na nzambe bakokoma batu oyo bakozala soifé d'argent. Eloko nyonso tu mbongo. Eloko nyonso tu mbongo. Oyo toza kobenga ami de l'argent. Bozomona bango pe na l'église. Bozomona bango, bozomona misala na bango. Mais jusqu'à quand ba Congolais baza kokola kaka te. Ozo kende l'église. Ozo tika mwasi na yo yele. Pasteur okoyo kozwa tango te okanga mwasi na nga na tolo. Pasteur okoyo kozwa tante obengaka osalaka salaka ndenge basalaka wana. Na banzi odon oyo beti. Ngai ezala ta kotoyo. Bayebi ngai wana koyebiso blague te nga soko tei mabe. Na koyebiso mate wana eza nango mate ya moko ya gambela. Ya zandu kutu bien. Ya gambela. Et puis na démontrer yo. Awa bana benga prophète. Otei pom batutu bazolo ba alléluia amen 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 frères et sœurs amen amen alléluia il est vivant nazo tala kaka boy. Oh mes frères yo adlobaka amen te alobaka pe il est vivant te na wana na moni pasteur azo kosa na ye batutu azana ba moye nga nazo tala kaka sikoyo. Pasteur atuninga, mais pourquoi yo lo bagate bani nabi oh na oloba ndeni makambo te eza futu na rondi mangote eza futu ndeni na démontrer ye. Pasteur ayinanga na démontrer ye na ebise makambo oyo ozote eza lukuta eza boyete na démontrer ye ayininga mateya na kati na église odon bandeko nanga bazo papulela ngai mateya. Ozo comprendre? Bazo papulela nga mateya. Ponga na dalaki blague te. Ozo teya. Pasteur, nakopesa bino likambu o eza solo e salama na vuperta lawa. Ngana lobaka na chaka mai na munoko te na banga mutu te. Bayebi nga bazali awa. Pasteur, n'église oyo nga nazo sambela. Lokola ba pasteur ba koma kina alire ya kosomba ba camion ya bien ba pasteur ba kotamona ba camion ya bien ba ndiminde il faut batamona ba camion ba 500 ba 400 ba 800 ba ngol il faut batamona ba camion ya famille ya minene ya ba 12000 soki ba combien mate koma ikana église pesa nzambe akokabela yo pesa soko pesite koma ikaka yango mbongo na église batu bazo pesa te mateya kaka ya mbongo batu bazo pesa te. Pasteur bayokani na ndeko mususu ya pasteur aye ekoteya sur l'offrande de bonne odeur soki opesi nzambe na yo bonde soki opesi nzambe na yo offrande ya bonne odeur ekosepelisa motema ya nzambe akoyoka solo alobi ndeko na ngai Eli yo pesi 1000 euros oningisi motema na ngai 1000 euros siko bazoteya ke non il faut que tout sa motema ya nzambe asepela aninga na yo ke lengi frère kingana pesi 1500 apesa ningisa motema nzambe ba ori ya nzambe tout eza na mokili ya ye na 1000 euros bien na 500 nde yo koningisa maningisa na likolo nzambe akosepela po na 500 euros ou bien na 200 euros mateya wana ebana kopesa nga kanda posa na yaka kofina mutu na kingo bona yebise tala babundelaka nzambe te mena fina vraiment mutu na mutu bakomi koteya mateya babengi pasteur moko aye pasteur wana lera ye atei batu sur nini soko pesi okopambwama akoti ba verset biblique ya ndeni or ke bayokanaki na pasteur na biso azali na vuperta nga alobaka bazoyokanga nga nabangaka te nalobaka ce qui est vrai nzambe na likolo nde mutu akojuge or ke pasteur asombaki camion na ye
Kamiongo ya munene ya famille me kufaki. Mbongo obongisa ngo ezate basaka so 1500 so combien. Mbongo ezate mate ya siko toki abengi musali mususu ba ayakoteya ayebisa Nzambe ayebisi ngai kaka 12 personnes babima awa 12 apôtres. Oye bakopesa 100 boleka na liboso ngana kosambela pona bino. Ozalaka na problème mabota okosumba 15 per bana mbala moko zeme kokota sola ozwaka musala te okozwa musala nga Nzambe na nga kopesa musala yo ozala mukanda te mukanda kopesa yo boye na boye bakanga na lia famille lokola basi bazalaka lokola bazoba na ebite ba femme congolaise bazalaka lokola bazoba banyangala kata bakizengi balekani ebele hein balekani ebele ba olie baleka na 12 bakomiti ba 17 yokaye wanezali loboko na nkolo wanezali nguya mais lokola tolobaki 12 balobi le royaume de balobaka nini le royaume de cieux batu bakokota ngol fa bazala ba courager alors voilà ba maman bazali courager Yesu lera kufaki ba mama kaka mutu ba ko découvrir Yesu asekwaki ezalaki banani mibali te ezalaki ba mama nde mutu bayaki komona Yesu asekwaki alors royaume du cieux ezali ko partenir na ba courager ba mama tabo yebele ezali problème te pasteur ona baniko sambela abengi mutu oya zalaki wana ancien zwa koma bakombo na mabandiko kwa mama fulani azwi bakombo na bango abaniko sambela yaba abeti bakri wana bandeko na ebisi bino wana zalaki prière bandeko abeti nga siko zo pesa nga kaka kanda ndenge na zalaki wana na yeme bato bazo sakana ngai ba beti ba prière kokanga ba mama na nzoto ndenge ka do azolo bana recevoir soki nini papa elinde mta akoye bango ko démontrer recevoir ngala zo tara bango kaka église sili bandeko ba mama semaine prochaine ba ye na mbongo ba pesi ba 100 ekoki mbongo ya motuka ya pasteur okende kozwa siko pasteur Ameli Muninga oyo abengisaki Ameli Muninga oyo abengi saki makambo bandeko oyo bozana ligne bo déranger Skype te bandeko bozana ligne pasteur Ameli Muninga oyo abengisaki sango ebomba makate ebombami bandeko bozo mona bampoke mususu ndeko zana ligne kanga micro na yo pambate lelo esengeli to pasola mpoke pambate il faut tolo babosolo na bosolo nde ekobikisa biso na bosolo nde na beglise na biso oya baindo balingaka mutu ya lobaka te soki ozali mutu oyo okanga munoko nde bamoneli yo soki balobi na tango mabonza yo kei kopesa nde komona pasteur akomi kobwaka yo à tout moment oh frère Sitankoko ya Nzambe frère Jordan mosali akomi kobwaka bino na ndenge kosakana te makambo eza pasi mingi nakende nano na ndeko na ngai Sitankoko koteli biso tokende nano epai na yo topeso nano maloba nde tokozonga epai ya ndeko Eli ndeko Sitankoko topesi yo maloba boto kwa merci beaucoup ndeko maloba na pesi ba ndeko tuna kosoa mbote na pesi ya ndeko mbote radio Boston de Mind mbote na papa leo kombote bien kwa kombote kwa yako leo na guru banduka kujingi no luma kama ndenge idalaka na ndenge salamaka donc wana pena yondo bi vérité pour le boto pas que moko mobo ya comme ya aventurier ya Denis Les oyo ba congolais nyonso ba yebi na bango ke bandaka la tipona tanga na aventurier
azala un escroc amela batu bakanga paye pe revesa des gens mais batu balandaka ka bakwala na ye eloko mo to ko tswana ata mwana muke kuta ko limbola ngo eloko tata na lobaki wana oya ya serve élection wana mais préparation la élection wana organisation ya seni wana nani yeba kiteke da préparation tricherie hein mais il faut nani yeba kiteke Kabila préparer tricherie moko ya makasi ko sala na Congo face à un dictateur mouvement ça yebi ndenge fukaka to kendaki na ba élection poto sambusa Kabila poto bimisa ke non o gagner te au poli parce que to yebaki mutu azana ye akobate na ba 90%. Ce que zaki candidat moko pamba elingi revese pena makasi te Kabila pa ngata na bebe ya kosala ba montage ba trichera makasi ndengona te mais yes ko akotisa na Bible aleki alors ba n'importe quoi voilà nzamba lobi nanga tout ko mbanzambe mais non ngala ba ndo no ko mbanzambe eza na impact moko to banga ngo merci wana ezalaki makelele ndeko na biso vraiment kobina na ligne en tout cas ndeko sita nkoko zaka na maloba ok donc eza kozongela kana bike non babiloko wana eza ba jemoko ya bana mike oyo dewi misaloba wana eza mwana mike akolimbola ngo parce que teli bien que non préparation à tricherie banda sala d'ailleurs tant on va changer de la constitution ya tout moko ya il y a plein déjà tricherie to yebi yango mutu ça pas yebi yango mais dewi ça ko tire pour comment nzambe mais tant ba kombo nzambe ça peut pas nzambe pourquoi ba congolais so ka kombo nzambe bo zo na sens mususu bo kanisa nzambe ya solo nzamba vérité nzambo akila likona se non ça tape à nzambe ba nzambe baza ebele banzambe na mukili batumfu banzambe na yaza mbwa batumfu oyo odoraka o soko za lima moko bobe keko moko bo yango na nzambe na yodi mais vrai nzambe yazali mais tant yazo baka nzambe ça négatif c'est quoi président baza belé mais président na kombo na ye ndenge pe kombo nzambe ali parce que nzambe za titre yango bazo manipuler toujours ba kongo na kombo nzambe ba kombo parce que bali ko yeba vérité te ba posa pe ko yeba vérité te yango monde ba kongo zo ko le ga la suka tala siko bakangiye parce que akeko mela mukonzi munene mutu aza peu puissant aza na influence na niveau politique à Congo mais ça on ba simple individu oyo asala on bandakala parce que ba victime baza ebele ya mutu wana baza ebele ya yemo kuto ba pasteur baza ebele ba sikoka bat na Congo wana ba makamba ba voyage ba makamba ba douane ndenga mela batu ele kakanango yo ka puissant to funda ba denile sana connaissance makasa na kini wana bafundi parce que mutu wana pas na niveau likolo donc ils ba aventure ba bloc wana donc bango ba ndeko bo fungola misu parce que to boy to ba pasteur soki ya solo bazali mais il fait déjà majorité ba aventurier majorité dominera toujours minoritaire donc na moment na sincère ba pasteur a fait non donc obino muke o ya solo bo melami na o ya bescrow ba aventurier donc bo yokana te donc bino bozaka batu moko bozana no ba aventurier etika na ka ndinga ba pasteur ya Congo ba bombi Congo na niveau moko ya intimidation ya ko bangisa batu tala so koma ko ba sambelela yo moi ça bota kate $150 150 euros wana ba sambelo libumu pona mukanda ko yoka 300 pona musala ko yoka 10 donc ko sambela na ba critères na ba prix nango na église de Zali après ba comment ça système intimidation au moins pasteur na église na acha kita ba empereur ya ba empereur wa mulai wana na mvula na ya basango donc so kutu bona moko tuna me o place nganga o bien ya ba papo benini on a pasteur afana kita ba empereur machine mbongo za place na ba carte bleue so ko zana wana espèce de autre carte so ki te katakula pasteur donc hier aller la kawana ako se défendre on peut toujours la Bible ndongo yoki wana mutu wana sinta wa mama touche no boleke bele ba mama bino batu bokenda ko découvrir Yesu boza ba courage kaka ndenge wana basi ba congolaise mawa na mibale musupe na mawa mbongo foti ndata ba famille balia na bango otoke ni kabila muninga mubali badi mwana botaka wana yego lianga do vimbana ya bosaka to pe bakara bia to pe pale na kini yoto ki kabila ba mbongo na pasi tindra ba famille balia be pe lamba kipe bana sana konta bane fanda nango wana ba aventure to fanda poto to ko fuma to mona makambo bele mundela lobby organiser soit diplôme ça la formation ça la organiser mbongo na yo o vivre
bien ça nous puissance moko za kana molili et yango mute comme ça ka muto voix au biozanga mais c'est quoi ça na Congo ko mona muta tangi atoka musala te bazo ba lokayo mais est-ce que misala za wapi vous dans la société parce que quoi nango bazo panza ba famille bazo ko bomana bazo ko beb moi ça bota ka te bazo mais yo kende ko zona traitement ba pourquoi yo bota ka te hein tantôt yo au sala kindumba matrice beba ou bien au bottom stérile de naissance ou bien ezaba ba normalika ke ya kaka selon changement de climat ou bien changement d'alimentation tout ça ça arrive et donc c'est un faux traitement moko bosongolo pakala après au boss mais bonne no kala kindo comment que le pasteur sambela yo hein et ça impact moko te dans la sens moko te au vu on sala te mikolo mo décadence moko bobe misala za pasi neta na France mikolo chômage ali misala za mo pasi ba misala mizo kata na tanto to mona stand by mo kabo ya 6 mois bien 3 mois comme banga comme que pas pasteur pas profiter aller le mois chômage za ko le ba 10% mikolo wana et ça va aventure on doit bien s'en déconner na ma j'écoute ya mayu ya nanu et ça voit normalité c'est qu'on voit j'ai pas si poto on va ndoki comme que pas pasteur. Merci ndeko nangai et Sitankoko na intervention na yo ndeko oazana li nazotia makelele kuna epai na ye ameka akokanga micro tokende epai ndeko na biso Eli nde tokozonga epai ya papa Jordan ndeko Eli topesio maloba. Merci ndeko Olandi bandeko nyonso tout tozoko converger vers la même conclusion au monique ba soi-disant chrétien otomona ke belé na radio lelo ba mononité parce que za bosambululu bwa bango po ba pasteur na bango ba yebi bien pona nini biso ba congolais to ya toujours na église ya ba congolais to tuna mutuno yo bandeko c'est-à-dire milimo na biso ya mabe songi dans le Seigneur kotonga dans le Seigneur to utina ngona ba mboka na biso to yena ngo suna poto oyo mundele asambela te po pasi po na ye asi a éliminer là asa na soins médicaux donc po na ya nzambe albaki o sala sali na maboko na mutoki na yo nde oliete mais ndenge nini biso to ya kaka na ba église ya ba congolais mais soko kei na ba église ya ba mindelo eza établi awa po mundele so azo sambela solo o sa ba ja papa matoke no yamba basi ya batu akuzwa shuku de purata ndenge to lobaka na Angola. Bon, pour la nini, mutuna la tuni, pourquoi kaka nos églises, ba évangélisaka, jamais ba mindele to kutiao. Ba évangélisaka, ba autochtone to kutiao te. Toujours kaka biso na kati na biso, na ba songi dans le Seigneur, na kotonga dans le Seigneur. Alors, o mona kaka tozo, o ya zui mwasi ya mutu, o ya na misala na bango to yebi bango ke tout le Congo est envahi, tout le 90%. Bazaba faux pasteurs et des faux serviteurs. Pourquoi dans le biango? Parce que nous savons les causes et les mêmes causes produisent le même effet. Oh, bah français, bah dans le poteau. Alors, ce qui mboka na biso lelo 70 millions d'âmes, bah là, il bango pongi, en grande partie, la cause, ce sont nos pasteurs, ce sont nos archibishops, oh non, Kanamba, Beli, Liboma, tout ça, la boété, tout le monde a prophétisé, mais l'oukuta, mais puis les de nos, non, ne touchez pas à mes soins, intimidation, ne touchez pas à mes soins, pour ce qu'on fout, le ba ser, ba envahir, yoza, frère, ya, mais entre temps, au monde a même maman, toujours au monde a rumba, ndombolo, na kati église. Donc ce sont des gens qui ne sont pas convertis. Parce que au lieu que parole est la bango na mitema, bazwa minduki wake no bunda pona mboka na bango, tata mama lokola ba syrien, lokola ba américain, tout le reste ndenge to lobaki on est bandeli, mais biso bazola isa biso pongi ke non, nzamba okitali kolo lokola na tango ya mana, aya ko sala, ba libérer biso Congo, biso to ke no ko di enjoy. Et ko sala mandengo wana te. Donc ndenge ezali awa ndeko ngana zo soutenir. Ezali ke ba pasteur wana il faut ko yebisa bango clairement que vous êtes des faux. Vous que vous êtes des faux, par église, tokangi, ou soit, baba na koyef, batu babima, toke no libérer mboka. Et c'est tout. Les restes, ce sont des aventuriers et des moins sérieux. Merci beaucoup, Bandeko. Nazong si antenne. Merci, Ndeko Nanga Eli, Ndeko Nabiso, Laetitia.
kanga micro na yo s'il te plaît ezali kopesa ba retour ngai pona ngai na koloba pona Denis Lesi na makambo azali nano kolabo escroc pona nga nazotinda nano eloko ya liboso batu na prison ya Makala bamweta ye balumbe ye bakomisa ye nzelekete na bango eloko ya liboso yango wana parce que bandeko baza na Makala bafandi na mampuya na bango ebele bomonisa ye vraiment pasi parce que kuna bolumbe ye bomwete ye wana première consigne nano ya liboso pamba te azali mosali na nzambe te azali mosali ya Zabolo. Papa Jordan topesi yo maloba sunga biso bakisi esika yo oyo ezangaki pakola ngo mwa manteka toleka. Merci mingi papa Desve vraiment na ebite so no yokana oza koyokana ndeko mususu sita nkoko alobi batenia ye batenia voilà vraiment l'air to bana ko kola ko bateni ye batena ye ok vraiment eza mwa mingi mais eza surprenant parce que ndeko wana ngai na ebite bonzambe na yesu ki monisaka na monanaka na nini nazalaka na preuve moko te ya bonzambe kati na ye. Mais tout ce que je peux intervenir aussi dans les cambo et Zabolo. Vraiment, bandeko na biso, na ba société nyonso, il y a toujours le mal et le bien. Na ba couche nyonso sociale, bato ya malamu bazalaka, oya mabe pe bazalaka na bango. Donc, to sous-estimer kaka bandeko na biso ya ba africain te, poto kumisa mindele. Toye, tozana bamboka ya poto awa. On parle de la pédophilie, il y a des prêtres, il y a des sango. Les sango, il y a des sango, il y a des minutes. Les alara sango, il y a des bango kakandele. Alors, ne considérons pas que le mal ne se passe pas chez les blancs. Non. Même chez les blancs, ça se passe. Et on en parle même dans la télévision, il y a des gens qui le cananambo. Alors, ne faisons pas comme si, ils ont la communauté, il y a des minutes. Il y a des gens non, non. Même il y a des gens il y en a d'ailleurs beaucoup. Le problème est que nous sommes plus cantonnés dans le groupe, il y a la société na biso. C'est ainsi que tu es bien dans la société na biso. En dehors, il y a la société moussous. Mais, et là, on y a une loba. Les cambouans de Denis Lesi et qu'on surprend parce que, hasard récidiviste. Et la première fois, il y a escroqué Batouté. Ceux qui m'ont dit que la Makamboa casier judiciaire, donc c'est un frère qu'on ne peut même pas juger. Malamoko, il fallait qu'il des gens, ceux qui est tout, il y a combien d'années à prison, parce qu'il a un problème d'escroquerie à chaîne et à télévision. Babunda, na pasteur Théodore Ngoui, pasteur Théodore Ngoui, je pense qu'à Kimape Congo, na Kabilo, je pense qu'à Zana Londres, là nous sommes à Zolanda Pébiso, mais depuis peu à Yakotoyo, il s'est calmé à l'obarane politique. Parce que pasteur Théodore Azaki avocat, il y a Mouto Denis Lesi à escroquer chaîne à télévision. Donc Denis Lesi a quitté na deux chaînes à télévision. Finalement, Denis bandimi na ye nyonso to sangisi bango nyonso ba kokata 1000 membres te. Et puis na 1000 membres ngo azakutu na bandinya danzete. C'est plus ba mama na bana mbasi ya mike ba ya ko kamabala. O akosa kana ba prophétie na ye banzondo ya lokuta. Mais des chaînes ya télévision. Mais nzembe kala la kate. Problème ya mutu ba muntaka na donc akenaki ko sala aventure ya chaîne ya télévision et bandi pe wana ngana landaye donc bazo filmer nani na TKM bo filmer ya ba kiteka ba filmer ndenge donc albano ka ba bunda na pasteur Théodore Ngoyi parce que pasteur Théodore Ngoyi défendait comme un avocat bien que pasteur mais azaki avocat ya mutwana donc c'est un récidiviste na escroquerie
Et ça, je ne escroquer. Et moi, je ne peux même pas cadrer un cadre ya qui pasteur ou bien ya qui moussa na nzambe. Non, et ça moussala na ye ya kozala escroc. Aksala kango chaque fois. Na bato a esprit faible, nda escroc avec des faux messages. Imaginez-vous bandeko. Moutou ya escroqué, bon tala bouzoba vraiment niveau ya ba congolais ya bouzoba na biso. Moutou ya escroqué, un ministre ya budget ya palou. Et azape pasteur Tawa. Et en plus, moi, na Porto. Vraiment, pasteur Tawa, ministre, il y a budget, oui. Azak ministre, il y a budget, après, il y a finance, l'or, modèle, wana. A escroqué, na koko sakaye, que donc, na zalaka, muto kabila, raïs, il y a beaucoup de gens la télévision, bon, raïs, ayo, que la kangaï, bolanda, bolanda, d'abord, vidéo, zana YouTube, aloba. Au bon soutien na nzala na ke n'arrive pas à olive on peut s'en aller au olia na olia au moins yesu ya za nzala ma olive ke na on peut se gloire olia nous sommes là luka de façon que batubacha yeka a escroquer donc il se fait une fausse valeur pour s'attribuer une certaine dignité pour escroquer batubien jusqu'au point que même un ministre ou tu as vendu dans le gouvernement pendant 5 ans il y a gouvernement il y a musique na ya mbuta gizenga mais Denis Les qui vient dehors, azo vraiment pour réussir que n'ana olobelawe pas Kabila pour bazo mission na gouvernement. Et puis on peut indiquer na classe alekiye, aza mwana poto, aza na pasteur ya église a bien. Bon, église gara ya donc bazo tumaga na mbongo muyibi wala bazo yiba na gouvernement. De fait ka tunyango ben kitoko batu ba yepe ba yeko kota. Donc naye na muto ya escroquer ba mono surtout ba miyibi. Mais comment vous pouvez consacrer l'état modèle ou on appelle ça comme Denis Lessi, appelle ça comme petit Mickey, on a donné à Bango, on appelle ça na écurie na Bango. Et ça nous mouillé, donc on comprendre. Mais et là on a reçu un pasteur Moussous parce que pas te belé na Congo, les Moussous ya kukufa no pamba yo sale la kanzambe na bosolo, o ya kukufa no pamba, oh ngayo nzambe vraiment yebi ngate. Nzambe yo ke la kangate nga na sale la kaye. Alors que aujourd'hui la paye moko boye escroc kana batu asomba ka mituka escroc ka batu asomba ka bandaku yo kanisi peut-être la zokango na musala nzambe alors que asala ka musala nzambe te musala na eza escroquerie. C'est une image ya batu ebele o toyebi vraiment tozana ba preuve ya bien bien tozo ya Denis les citer. Comme ça bato basala la nzambe na nenga bien. Baza la kaka en confiance na nzambe bakumisa nzambe na niveau bazuelaka ke nzambe aopesa bango kaka ndenge ye moko abenga bango balulaka batu mususu te parce que batu mususu bakozala bango ba escroc ba miyibi basaka na bango biloko mususu ya mayuya mais batangolaka na komwa nzambe. Mais tout ce que je peux vous demander bandeko mateya ya bandeko belé ya ba congolais bateya kakaka ki congolais donc ozolanda muto ozoteya bena osentir donc oyo azoteya ki congolais olukiamo na bible ozomona te zaka ndenge moko na yoka mateya mususu na radio lisolo ya mbonga bana papa jeranga miso mbonga bana non naza contre makamba mbonga bana te mais mateya ya ki congolais si go teli na bible mbonga bana ezalaka te mais le fait que ki congolais passe trop donc on comprend mateya qui congolais exactement passe c'est ainsi que on va donc bon pesa et on pesa melayo et ça la parce que mateya qui congolais selon ba passe na biso o to uta na na Congo o ba tebele ba bika nango c'est ainsi que comment ba sujet ya prédication na éviter ba pas o botola maloba ah papa nanga iyo moko pesinga maloba tika na boto parce que le monde obtient c'est bon alors que na sisa ok pasola kasi ngana tie na moni ndeko abwaki mwa lolaka kuno ebika ndenge zalaka na lobi c'est bon continuer ça va alors mateya ki congolais eza mwa passe au monde ka ba congolais basala ka culture na bango ya place à kolela ba condition to kolela
Donc, comme ça, ce qui est notre, na bateau batanga la classe, il y a peut-être niveau l'écolo, bien la classe, il y a un sous ou ça la recherche scientifique. Ce qui est un critère, la recherche est normal. Donc, ça ne signifie rien. Oh bon, ce qui est normal, dans le domaine de la science, ce qui est normal, ça ne signifie rien. Ce qui est normal, va qualifier comme ce qui est dans la fréquence belée. Donc, les arabes, la fréquence belée. Le fait qu'ils ont ça les matros, ils vont croire qu'ils ont bien. Donc, normal, il y a qui cite qu'ils ont bien. Non, non. Tellement que ça, la macatro, ils ont bien. Maintenant, na makambwebele ya Congo tellement que makambwebele tomisani nango nous parvenons à monde que donc culture na biso na ndé mutu eza bien. Oui, celui to le la culture. Celui non animé émission il y a culture na biso, il y a manière de vivre na société na biso eza bien. Mais kolati sango bibliothèque. Nena mona do mate ebele do pa la sango bibliothèque. Mais on s'appelle la mingi avec pasteur Philippe Moukenge, parce que lui au moins, il est parmi les gens qui prêchent la Bible, au lieu de côté, il va passer à battre. Parce que c'est ainsi que, ceux qui va congolais, il y a un porte pour une balugaka, il y a un congolais, l'église va congolais. Bon, d'un côté, moi, je peux partager mon avis. Parce que, pour aller à l'église, alors pour aller à l'église, c'est que l'église à Mundele. Donc là, il y a des sous-estimés, ils sont tous ces cas Valérie à Hollandaye. Non, Bible Zaka Moko, mais tout est à mon langue comme maman, que tout est à culture na biso. Culture na biso, parce que tout ça la passe, il y a un mot, tout est à miracle. Mais Mundele, au côté miracle, na neni, na oyi biso, donc, pour nous, il faut na sala. Et puis, nous doit azalaka donc jamais na ozwambongo koleka revenu nanga. À moins qu'il y a sala mayu ya moko boye ou bien ayiba. Vraiment na poto quel que soit bolingo nzamba linga yo makasi, tu n'auras pas plus de moyens que oba futaka yo. Vraiment tabate yo miracle modèle ni. Tu n'auras pas plus de moyens que oba futaka yo. Mais na Congo lokola ezaka moko ya chance loko pamba, il n'y a rien comme espoir. C'est ainsi qu'on utilise parce qu'il y a la Congolais et comme amaté. Il y a moins de ceux qui ont vu qu'un Congolais. Oebisi bon papa na mono za na ngula nzambe. Il y a qu'une église où il y a bamindele au bangabote ya bango. Au moins la okima a démissionné qui pasteur. A otira qui pasteur. Parce que a ote ya bango libala na nenga Congo. A ote ya bango kozwa na nenga Congo. A ote ya bango biloko na nenga Congo. Donc passe ma casse pour la communauté na biso, mais pour la venir ici, c'est un escroc, il faut battre la tasse 50 ans de prison pour Alapa, et puis l'église n'est pas koufa, dans un cas où tu n'es pas balandaraye kaka, vraiment, nous avons merci beaucoup, nous avons le micro. Merci, Tolekani, et puis maman Nabiso, Iguette, mon conseil, maman, Topesi Maloba. Et boto papa na biso DSV motayambo sali koyoka na 565 et kimia ezali maman na biso et boto na balandi nyonso na diaspora partout dans le monde entier vous allez connecter brancher na radio lisolo.com pour na kolande émission poko mandelo shalom et pour na ba chrétien nyonso bazali connecter na bosani tebe évangéliste la pasteur ba docteur nyonso bozali connecter toujours na bolongo na sepamba teto komi na temps de la fin oh ezali ko sala mazolobi gloire à Jésus Christ. Pamba teto moni ete na Biblia nzamba si atalisa kibiso ke na tango na suka tokomona bimona mona ebele pona ba chrétien ba koloba gloire à Jésus mais pona ba païen bazui occasion ya ko critiquer ba sai na Nzambe. La Bible déclare ne touchez pas à mes mains. Moto azo toucher mo sai na Nzambe et le moto toucher Nzambe directement parce que pasteur docteur évangéliste azali mosai na Nzambe na tango azali ko toucher ye o toucher Nzambe yeba esiko ko kimela po Nzambe na biso amona kana sena mai na likolo na sena mabele ozali esiko ko katama na yete po yo pambolama il faut bana ko célébrer kombo na Nzambe o banda ko yeba ete ya sala ki yo ozali ko pema na pema d'abord poser nous question na kata motema na yo pema yo zo pemela o zo critiquer basai na Nzambe ozali kozwa yango epai wapi ofutela kango wapi mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ yango tozo bele
ma ba être vivant. Yango to bengami ba être vivante. Mais ndeko na ngai, ozali connecté kolanda na poko amalelo. Tike tembolingo na nzambe pe la crainte de l'Éternel. Et kota na ba nyonso bazali connecté branché na radiolisolo.com. Pona koyeba ete, la Bible déclare, on se moque pas de Dieu. La na mwasi bana na yo, mobali na yo, mais ko toucher nzambe te. Et c'est interdit dans la Bible. Moto si mosala nzambe a toucher nzambe. Yango na to senga na batata nzambe nyonso. On bazali connecté na poko amalelo. Kolanda masula poko amalelo, bondela nzambe siko zali, doba Père éternel, to pamboli yo, pona zali koleka. Il faut to le kakanaba étape oyo poto célébrer gloire na nzambe. Mosala nzambe so na témoignage na ye. La vie chrétienne to beta ka cette temps to ba il n'y a pas que des roses. Il faut qu'il y ait des problèmes pour biso ba chrétien. To expérimenter que notre Dieu existe. Mais mon kolongola nzamba salité. Bon matabo kita a sikali le même hier, aujourd'hui, éternellement. Na kene sika basala nzambe to bauta mona kobanga nzambe te. To banga fimbo na nzambe. Papa yemi basala nyoka kawa demo. Ça veut dire basala nyoka kawa demo, basi ba mvute bango na sorcellerie satanique. Baso comprendre te ndenge ni monde za ko tambusa bango. Mais na baba bele basala na nzambe. Bango basali prêt pour na kosala mosala nzambe partout dans le monde entier bakobanga démonter. Ça veut dire démon ya kana ba sans seigneur surtout. Akokota pour na ko attaquer Jésus. Pour na mbisa foi ya ba chrétien. Mbende ko nango zali ko na ngai. Yo telema na mabondeli toke sika ba dime. Moko na zomi c'est obligatoire. Yako pesa yango. C'est écrit dans la Bible. Mais basali na nzambo ba yeko bongo la Bible ya lelo bazo défendre ke ba pesa te. Basali na nzambo ba ozo problème na nzambe. Sakana na yo na bana na yo mena bat na nzambe te. Na pepe na nzambe te. Nzamba somba bat ne très cher. Bible ezali ko bana biso. 1/10 ezali obligatoire na moto to ezali ko sala kayu na yo. To sala ka société na yo, to sala ba faire au salaka. Tango zo gagner 1000 euros, 1/10 ezali ko na 100 euros. O gagner ka 100 euros, pesa ko na 10 euros. Mais na moto azo pesa nzambe te za ko yiba nzambe. Yango zo mona mababe 4 na ba vie na yo. Sorcellerie envoûtement parce que zo yiba nzambe. Oli bo bene yo ton sali bumu na yo, mo bosali des créateurs. Nzambo a créé à son image. Oya pesa yo bana, oya pesa yo ndako, oya pesa yo mukanda. Toto msama kanisa biso sima, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Toto msama kanisa biso sima. Boni nzamba sali ba merveille bele kat na bomo ina yo. Oya mutu moko ta ko sa don de konangai. Abiki sa na opération mutu akufa nango. A partir de komaka egi. Par exemple, cette opération comme il était fallu kufa. Mais par la grâce du Seigneur, à Bikisio, on a la myome, kyste, on a la banane du songolo, rhumatisme, on a la mukandate, on a la kobotate, on a la reconnaissance, père reconnaissance de l'ensemble, alléluia. Et c'est que qu'on y a été, basai l'ensemble, nyoso basai comme ça l'ensemble, zamba ko pambo na bango, mais yo paye, oyo yebi nzambe te, oza ko tonga liburu na liburu ya kosi ya mabe ya satana demo ya oza komi kotisa sans le savoir. La Bible déclare moto nyonso ko ya valeur na nzambe oya ko tombola mongongo na ye pona ko célébrer le nom du Seigneur ye akopambola ma yango na poko amalelo nazo pambola ba pasteur ba évangéliste ba docteur ba prophétesse ba apôtre nyonso. Que Dieu vous bénisse. Mosala nzambe ke liboso continuez ko pesa 1/10 na yo okozwa bénédiction. Nzambe na biso akostaka te azali bobele nzambo azali lelo lobi pe libera ko yiba nzambe te. Oh azali ko gagner pesa. Ce qui nzamba toucher cœur. On fout ta site. On zotel ba nzambe pesa. Mais ko pesa mbongo kapa ya ba musicien bazembela ba c'est même bon, on n'est pas ensemble pour y récolter bénédiction et pas ensemble. Ce qui nous ont touché, on s'en va quitter, on tient la carte d'église, pesa yango, côté la gauche droite, mais on voit comme c'est pas ensemble, on dit que pesa, tango yo pesi, et vous verrez la victoire, au moment de résultat, on y a ta carte na bongo inayo. Talande ngeli pambo, les autres en musika la bas ensemble, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Na éviter papa la chose des na tango na kota na bozindo na makamu na nzambe pambate biso za ba travailler na Saint-Esprit ensemble tango a tes paroles et c'est tout avancer pour que diable sika zali à comprendre que basa nzambe basa wa sika papa na biso de SV tango Saint-Esprit kali ko ya na yebite sali ko kata na papa na so de SV mais ka ko sala un style de vie na yeba ete so na za en live na kata radio di solo poto kita na bozindo. Diable comprendre que ton commis attend de la vérité.
papa na biso desi bazali koyoka nga 565 Mama igete nga nazali koyoka yo pasola mpoke bande. Alléluia, gloire à Jésus. Bande ko na ngai babenga kaka soki tokomi na. Pourquoi? Parce que tango yo sali ko telemela ba papa sa dîme te et ko telemela mo sana sambe yango ni belobi ba paye so ba ko 50 foué ba chrétien ba ko zango multiplier fois 3 150 même fois 5 mo sana nzambo ko telema pour blaguer na Biblia o contredire Biblia Apocalypse de Genèse Apocalypse to tanga yango ndenge sengeli Ancien Testament ti Nouveau Testament to tanga yango ndenge sengeli mais soko koya na Biblia o tourner on peut ça dire mettez et ça makambo lokuta ko banda na yo prédicateur ozo prêcher yango yeba ko za modi yango tout ça mona basa nzambe so pambula matin ba ina poto mikande zalité azo compléter pourquoi li babe so na tailler à cause de faux enseignement à bongoli Biblia pour na ko so ba boli mona pepe na nzambe pour pesa yembongo ya tombola mana yango mais sans oublier so bosa na ke pe mozo pembela eza nzambe nzamba continue son carrière na seconde. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Zamba continue son carrière na seconde. Zamba continue diminuer yo parce que vie chrétienne et ça na rose kaka na quantité. Et ça na kambo ebele ascenseur en nzambe ça sens unique. Faites attention. Ascenseur en nzambe ça sens unique. Et votre tombola yo et matisi yo et bambi yo et tomboli yo. Yango to ça koloba, Bible ça dit koloba, to tambola la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et l'ingi koloba, bah c'est dans ça que tu vas faire la force enseignement pour la côté ma édition dans ensemble, pour la kobuka yango yeba été sort ma édition na yo. Oza ko tonga nyoka karu na yo moko. Oza ba kaka to ba diable yo nzaba ba ko frapper yo. Boko za ba mbasu na nkolo. Pamba te to comme une temps de la fin, on est sengeli peuple de Dieu, baba nzambe. Que Dieu vous bénisse, ba ça nzambe tout. Vous allez connecter ko landa biso toujours bon na c'est. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci maman Nabiso Eget. Tokei et papa Roger kuna namboka ya Brésil. Papa Roger topesio malo. Merci mingi na tous vos olanda et matondo mingi bote mingi ba landi ya radio Lisolo si vous allez connecter à travers le monde et tous allez ko beta mpuke concernant sur la réalité. Je suis très heureux. Yako memabino c'est la logique des choses makambo ndenge nini Bible za kolota. So botangi na kata livre Matthieu na chapitre 6 na verset 24 nul ne peut servir deux maîtres où il aimera l'un et il haïra l'autre. Nul ne peut servir Dieu et l'argent. Wana Jésus-Christ mutaloba kiyango. Et puis toke les sources na deuxième kaka na Matthieu kaka wana sotukela à partir verset donc 32 jusqu'à 34, balobi que de chercher tout d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Balobi les sources na katika même chapitre balobi que ce sont les païens qui cherchent donc le bien matériel. Pour qu'il y a un livre, il y a Actes des Apôtres chapitre 17 verset 24 et 25, balobi le Dieu qui a créé le monde et le ciel n'est point servi par les mains des humains. Et donc, il n'a pas besoin. Et il n'habite même pas dans les temples dont on fait par les mains des humains. Pour ceux qui ça, dans le livre après Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 17, le dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et si quelqu'un le détruit, Dieu aussi le détruira. Na banza, na ba partignon soit na autour lobela, et ça dit ma commis, oh et balobili na kata Bible. Totuni sikoyo. Na la création dans Nzambe. Au début, il y avait que Yemoko Nzambe, donc l'unité lui seul. Nzambe a se diviser donc en deux parties. Donc comme tout le monde comme les biens et les mal. Et puis quand vous descendez donc Nzambe dans la création. Oui, c'est là qui dit 4, oui, c'est là 4 comme 8, 16, 32, 64, ainsi de suite. Tout le monde a une diversité. Il y a création nyonso. Nyonso, c'est comme on a malama, comme on a mbé et outi pa nzambe. Parce que outi pa msusoti. Si vous êtes comme on a siko et comme motuya. Il y a des courants. Ils allaient pour rien à 4 kg. Bateau, bazali pour la vision moko donc monastique. Bazali bateau, bazali beaucoup matérialiste. Bazo landa na vision moko makambo ya bozi ya mokili oyo. Bato bazo na vision spirituelle, balobi que il faut qu'on renonce les choses matérielles parce que biso tolingi tutozonga place to utaki na Nzambe na biso. Siko na tuniyo
yo ozali mondimi olobi ke ozali pasteur na kati ya nzela oyo kotambola kati ya nzela ya spiritualité na yo isika nini ozali siko est-ce que tu peux me le dire peut-être pour éviter esika nini donc ozali na kati ya nzela olobi ke ozali mondimi. Un bon chrétien, c'est celui qui montre les choses de Nyangezaleli. Parce que dans les 10 commandements, ne donnez pas les faux témoignages. Ils allaient les soumo. Vous avez dit, ils ont fait sa faux témoignage, mais on ignore que dans la Bible, et comment ne donnez pas les faux témoignages. Parce que les gens Nzambe a solo bazali kuya toujours pourquoi ça kabato toujours même makabango pour exploiter bango. Parce que ce sont les ignorants. La Bible dit que mutu oyo qui ne voit pas. Comment qu'on conduire moto mususu na nzira donc ya musu solo ezalite binimbali boko koya bandimi lelo oyo soko tuni yemo ko pasteur est pasteur ko pouvoir na ko prévoir na ko laksanga penza ki bonzambe na yo est-ce que tu peux faire des histoires penza tout monde ngo penza parce que na tonga kala nzambe ba ngo se manifester comment lelo bo bato na quatre église yemo ko donc ayebite ce qui nzamba ngo ndingi na se manifester na quatre mois na ye. Et pour se confier pas ya mutu ils ont l'erreur mutu oyo azali déjà na kati ke mozambe na ya solo jamais à côté se confier na mutu parce que je sais que le baki donc je suis le chemin et la vie nzambe atinda Jésus Christ lobi ngai mwana mutu nazali na ndako te nazali na oreillete bandeki na likole bazana ba nina bango. Il y a mon Jésus Christ a tiqué église matériel. A côté que la synagogue est zalaki. Ce que vous tenez dans la carte livre des Actes des Apôtres, d'une église Jésus Christ c'est bandaki. Il n'avait pas l'église structure matérielle. Comment tu peux prendre Dieu que l'esprit au tien la carte au confine la carte structure matérielle. Ou les amis ça là y a bateau. Nous sommes ils allaient qui moutunde bazo sala ningwana parce que cette vision moko ils allaient donc distorsive de cette vision moko donc erronée. Bible lolo na biso ke nzamba fanda kana ndako ba sali na maboko te nzamba fanda na kati ya mutu na kati na yo na mokata motema na yo nda fanda ka je suis pas yebi saki pepe bo ekitala kota na ndako na yo sambela nzambe na yo o aza na kati ya secret ayeba ka nyonso ako répondre yo mais lelo yo bato ba lobi le soin disait ba pasteur badini ko sakana na komba bonzambe biso to yebi bango. Jésus qui est botala bango na misala na bango. Un vrai pasteur jamais que no côté ya bato exploiter bato. Vous comprenez? A kolakisa bango nzela ya ke solo penza zelo ko bango. Yo musala nzambe, il faut vivre na musala na yo moko zo ko sala zo ko gagner. Bato ko pesa disme et c'est le public. Mais est-ce que la télévision bando exploiter bato? Et c'est erreur. Motifon a pesa tango senti désir ko pesa. Wanda koko pesa ba offrande na yango wana Jésus Christ alobaki soko mona kata motema na yo ki ebu kimezalite osaki na bikambo na ndeko na yo iboso kenda o concerta na ndeko na yo sima nango ya kozwa makabo na yo opesi ni ko ba ki ko pesa nzambo soko sentir désir na kati na yo ça te qui passer la force au pesa non ça bongo te dire vous savez comment na ndengo. Merci. Comment c'est possible que nazo skile ça. Comment c'est possible que bato sikoyo bazali ko sambela nzambe mais bazo ko vivre na kati misère? Il y a quelque chose il y a erreur wana. Est-ce que nzambe wa banoko sala ko se manifester banoko pesa ba man les lots donc za société? Alors c'est une question que je vais poser. Est-ce que vous allez ko sambela nzambe solo ou pas? Nazo sima. Merci. Merci et papa Nabiso Roger. Tokei et père bandeko vraiment ce qu'on a compté minutes. Ndeko nangai koko waza na pesio 5 minutes. Ndeko Claudin na pesio 5 minutes. Veron na pesi 5 minutes nde na rozonga na bandeko po na suki se émission po tokolala wate. Ndeko koko waza 5 minutes na chrono à marche. Oui, le sako penza na bokoti mo mukena retard na komelio donc bo sako na baiba so balobi ambo pesanga maloba lo sako na balandi ba la repso na poko lelo pour la matériel lelo pour la émission penza sujet du jour na yoki bato alobi sans pour autant na yoka thème yo arrestation ya laissé soi-disant pasteur Nabino bo atera lilo balanzambe.
Bref, on a aucun directeur Pambate, na ningi na cadre Masoro Pambate na yoki ba émotion et qui est belé wa na yoki bato ba pesi ba message ya kubangisa bato, ba message kili ki Pambate moto ke salama na bobangite. Omoni moto azesingili azala moto. Liloba na Nzambe soi-disant bolobaka Nzambe azali être humain te. Tata Nzambe azalaka ndenge ngana oyo tozali te, azali Nzambe aza puissant, azali la forme oyo toko kopesa forme te. Donc être humain nyonso azali aza ko représenter atome ya Tata Nzambe. Ndenge ozali wana oza na physique oyo tango elati tata na bino ya mama na bino, ou bien noko na bino ya tata mwasi, mais na kati na yo ozali na partie ya Tata Nzambe. Nzambe azali na particularité te. Tata Nzambe azali oyo te moto kaka moko oyo nde aza na accès ya Tata Nzambe. Na biso na banzete tozali bikelambu ya Tata Nzambe. Alors tango bino moko pesa attribution ya un individu Tata Nzambe oyo nde liloba na Nzambe ezali te bino bokanisaka de bokanisa. Alors nakozongisa bino bakongolais liso encore une fois, pourquoi tokosolola masolo ya biso te sans pour totia Biblia na kati? Est-ce qu'il y a des maladies? J'ai entendu ndeko na biso koko sita koko auti kolobawa moto mosusu asubaka na mbeto bino bolobi no moto wana aza na bademo, moto mosusu aza na baanomalie normale abotami na baanomalie na ye. Et lelo soi-disant baprétendi bokobenga baserviteur de Dieu, on dirait bato mo barespiraka na planète mosusu, aza na posa kosuba te, aza na posa kosukola monoko te. C'est un être humain comme toi. So ake na kati ya store ayoko ape posa koyiba bazali bato lokola bino. Bino bozo komisa bango bopesi bango ba titre moko ke bango nde ba ouen de Dieu ne touche pas. Mama Iguette bima na aliénation mama na ngai. Ça c'est une aliénation, fanatisme au-delà. Lelo un pasteur abotaka te okomona ye aza koloba ke yakana pambola yo. Mais ngana za na bara na bonne église olingo sambelela bana na ngai. Pasteur abotaka te. Pasteur aza pauvre. À côté ya bino sur bénédiction. Famille pauvre, famille pasteur moyibi. Pasteur famille na pauvre ba melidiamba. Nano Tata Nzambe kiti a bénir famille na bango te alinga bénir famille bato mosusu. Est-ce que vous comprenez moi le wa bengi bénédiction? Acte salami lelo pona kolakisa bino ke Denis Lese azali moto lokola biso na bino. Azali mérité, azali ko mérité ko beta. Azali ko mérité fimbo. Et bon yoki va témoigner genre que va pasteur ebele bana kisasa to ba kombo na ba to stolo bana bino. Bazali ba pasteur ba lala kana basi ya ndumba. Bazali ba pasteur ba sima ba bague magique. Lokola Beni in. O moto azana ba bague azana kati ya ba loge maçonnique. Ozomona. David Copperfield aza magicien, le grand magicien wa Simba ki nani Michael Jackson, David Copperfield. Bango mingi bazana kati ya ba science occulte ya kosakana te. Mais baza kotina bino kombo ya liboso Yesu Kristu, ba kotina bino message lokola mama na biso get na lingaka mingi, akoloba ke ko simba le ouen de Dieu te, oza maudit. Qui sera maudit? Celui qui est maudit. Nous maudit nga sur quelle base? Naïbaka te, na sa aventure te. Je dénonce des comportements visibles na komona. Des comportements que bakangi moto escroc moyibi. Alors tout simba on te beaucoup biseso un verset biblique pour la kobangisa biso que non, ne touchez pas au de Dieu. Dis mais c'est quoi? Dis mais c'est volontaire. Ce que nous pesi yango, o kabeli yango moto za démini, moto azali na azali ki kata azana na maboko te makolote, mais moto azali na ba respiration lokola ngai. Azana makolomi balé, azali na kimobalité ndenge tolobaka. Yoke na kopesa ye ba missionnaire ba keso kopesa Nzambe azalaka pe afana na ka batata mama bandeko. Tango toko te bino ba notion oyo eza eroni na kati ya Biblia ke tata Nzambe afanda ka likolo na loboko ne mobile azana mwana ne sambela pola bino eza ba notion moko erronée. Ezali tata Nzambe akoza na sika ko vanda te. Tata Nzambe afanda ke sika nyoso. Azali na kati ya tomu, azali na kati ya nzete, azali na bisika nyoso tata Nzambe azali moto te. Tata Nzambe beaucoup te biso tata Nzambe o bateka biso l'église catholique atelemi monene molai na bana na mopanzi. Tata Nzambe ce n'est pas un être humain lokola ngana yo. Tata Nzambe za ko représenter bato nyoso. Deni le se asali bazali ebele o ba kusala yango. Matoro ndeko. Deni le se akosama kambo ba pasteur ebele na lobi ndeko oti ko ba no mine
pasteur les okana Montréal escroquer mindele mapango basami bakanga batie na prison le joka bimana mwasi ya mondimi na ye abota kate oh non yaka soko lingo bota il faut bimananga liboso. Mais vous comprenez pas que biloko to le ça va aventure et ça va aventure et vandi na lokuta tata nzambe ya solo faut banda ko respecter mo bénédiction ya solo ndeko na ngai avant motate bénédiction il pakate o sangani na famille na bato ko kufa balobi soko ndimeli Jésus Christ et a ressusciter les morts na kati ya famille na bino nano le ressusciter mort mon côté na kati ya famille bozala ba boiter na ba boiteuse bazali ebele ba aveugle pasteur atamo congolais na mona pasteur congolais atamo atelemisi kokate bolimbisi bandeko so ba défaut na mona pasteur atamo côté na quartier na biso esika na vandi na ngilingiri na masina na bumbu na selembau na mona tant une membre moko ya famille te atelema depuis la bandi ko yoka loba oyo na banda ko te yango pasteur atamo côté na lamu akene na morgue ya hôpital général ya mama yemo la Moussa batera biso ka o Jésus béni soko pesite ba ko modirio soko salite boboda pasteur ba famille pasteur bango ba melibangi ya ko sakarate bana pasteur ba bordel ya ko sakarate merci bana na bango na ki bolongoni filufutu o bato balobi mingi atongana ko baka okati likamboto na sosolo maloba biso 5 minutes na moso pesi bango ba 7 ba 8 likambote loko to continue retard to ndimi quand même ba pasteur Denis c'est un aventurier ndeko sulufutu azali au 95% na ba 95% ba pasteur nyoso ba aventurier ba bato bolongola kati mi mama igepe la mingi azali aliéné na degré moko ya ko sakate. Donc ne touchez pas un escroc a escroqué ba mituka a escroqué pasteur mutako ça na budget ba lo ne touchez pas au temps ya suka. Merci Nicolas Kokowaza au côté vraiment na retard émission fallait 23h to silisa mais na bolingo nyonso tu nde na pesibino mwa minute pambate 23h ma fallait to silisa mais to lekisi ndeko Claudin to pesi maloba. Bonsoir messieurs. Bonsoir bande de Bisso. Bon, lundi émission dès le début hein, dans lundi mais na préféré na côté un peu na souka. Bon, lui dans le bas et dans le bas toujours nous surtout à base de makambo zo zanga Bisso, tout ça enseignement des âmes par rapport à Nzambe. Biso passera toujours sur nous toi côté ou ça ko prêcher peut-être le Nzambe ndia zo ça Nzambe. Alors que ko pèse éducation na bana on pesa ko saila Nzambe parce que Nzambe ko kitati apesa ba éducation parce que Nzambe ko kitati no tia ba le Nzambe juste to sala ka to pesa to sala ka Nzambe oto na to éduquer bana biso linga to la samwana biso ke o izamabe o izamalamu to sala ka Nzambe parce que na ko tina mo la ngai ba ti na mo sala Satan donc oto ba makanisa ka ko za na we Nzambe za ka ke so temi na kati église batunde ozoko loba ndio bimi wa mais là biso to sala ka pe ndako na biso nga papa na biso no loba base makambo nyonso ezara l'éducation so za na éducation o yipate o soke mutute on ko éviter bitumba on tout ça en éducation base makambo nyonso ezara éducation il faut pas chercher à gauche ou à droite non so za bon éduqué au moins tout est automatique. Au moins, la mouton qui est chaque jour, même pasteur, même mouton une éducation qui est correcte. Si nous comprenons bon parler, nous avons une bonne éducation. Mais il ne faut pas tout mettre qu'au calisation qui est l'église, bien sûr, au thé, il y a des bosses battus, on dit ça, ouais, et alors, bisous tout thé, il y a quelques barres, on a vu sur le bandakou, on a bandé, peut-être à celui du cambo, tout ça, bah, ouais, non. Il faut tout éviter ma camboana. Et puis, dans le basou du cambo, yo, bah, pasteur va te dire, on a faut jamais Rolanda Bango. Bah, tout, non, la yébite, mouton, la diamba déjà. Tout le monde a dit que mouton la rabane autour de devient na Congo à ça pasteur tu regarde la bien qui a marché la miracle à te ka miracle non à ça quoi escroquer tout d'abord comment mouton peut ça Congo pour assembler là ça devient quoi cette histoire et puis bah maman la biso na maman la peminga comme dans tout le bassin ça facile excusez la maman on a beaucoup plus facile à manipuler aussi parce que comme on dit aujourd'hui bah ne toucher pas mais ouais c'est comme si yende kakandi tant ça la mabe va juger était la mokili donc va juger était parce qu'il y a d'autres abattu à prêcher bateau ba ko juger était non tant ça mabe na mokili il faut d'abord commencer ici sinon il fallait que va dans ça la mabe likola lolo comme ça ba ko juger likolo kona ceux qui a ça la mabe na lola qui va nous va juger ka panzambe ama taka likolo kuna va juger
Maintenant, c'est quand tu commences ici, tu vas juger d'abord ici, et puis Nicolas va continuer à juger. Mais tout c'est pas histoire, on va le parler. Là, ça sera beaucoup plus contre. Là, ça sera contre plus dans Makambo et Makambo. C'est pas dans Makambo, parce que tout le monde te croit en Zambé. Mais tu crois le bâti qui te va nous ça va s'embêter là. Nous le la fin du monde. Maman, tu vas la fin du monde, quand c'est quand le baba, fin du monde. Tout le monde a mis ça là, mis sous, attends. Fin du monde, on a la capa congolais. Au l'église, c'est comme un béni. Yo, souvent, on a chancé l'église. Au second, on a pierre à cette église. N'avant pas l'immeuble, dans l'église, où est ton maman? N'a pas quartier, dans l'église, l'église, mondiale, mondiale a créé. Et créé à Macan, à Kacha Congo. Vous mettez le bataille fin à Congo, tout le fin du monde. Parce que nous avons la protection, on a l'église partout, et ça l'a raté. Tout ça compliqué, Maramanzan, au fin du monde, l'église, comme un béni, la vérité, non. Il y a ma Bazali, il y a Madame Bazali. Dès le départ, même depuis Salama, tous les bateaux Mabé Bazali, côté l'électricité qui pasteur à Mabé, n'a pas non. Les gens bateaux Baza Mabé, Baza marchand, marchand. Merci, merci de Bonabaï. Merci vraiment d'intervention dans Kitoko. L'église est comme Bimebele, mais on a potonga pe atana vous perta là. Na mona l'église muso amindele bima pembe na ngate bandana ya na kutaka l'église wana. Soki ezali 4 yango pe okende kokuta batu pe bazalaka na bango pe mingi te même isusu ebima te soki na Congo nde ou bien en Afrique ndeko nanga félicitations okotisi nga lisusu deuxième moko oyo nazalaki nango te na tie na poche na banda otambola nango ndeko Veron topesi suma 5 minutes nao. Attention à ne toucher pas, mais ouais, un peu la monnaie, comment toucher pas, ouais. Bon, on a fait ce que là, nous beauté, nous avons vu depuis bandeliti, là, n'y a pas de mais, à partir quand il y a interaction, à maman, il y a une délai, on a dit, peut-être que, na Rosana, il y a pas n'abino. Sur total, par exemple, un bouton à DSV. Sur total, par exemple, na carte, tout ce qui a Kimbanseki. T'as combien d'églises à qu'on a la carte? Na tuni na mutuna siko ba église wana but ya ba église nezo sama na mboka na biso but na ngeza nini po desi na tuni mituna pa ba tumsus ba bi o te biso to za ba pasteur tozo préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Donc peuple de Dieu pour l'enlèvement bino nyos faut préparer bango pour la pour sangana te nazotuna nanu ba but mama igeta pesa absolument nos réponses but ya l'église où les nions se sont bimezo but nango nini penza philosophie na bango nini bazo luka nini et ça incompréhensible na mona ki vidéo aussi na mama igeta vidéo wana na mona vidéo moko mutu moko alamuki tongo soki pe na nani na njili soki pe waka alamuki na tonga ke mona mama batalubio azali donc prophète nzamba tindiye aya po mwana mama moko azana kindoki video ça na YouTube soko botali boromona donc nzamba tindiye pona ya kolongola kindoki but atindi ayesu mama na mukiaza laki nango penza alobi na ye oke ni osoma mulanya mafuta asomba mafuta ye avec mwana bato mwana kufi boli nzambo na koseka po ezate na buzobeli ya biso ba Congolais mwana wana akufi donc bazo kotuna ye yo sikoza pasteur oza prophète ya ndenge nini potala na mawana kati ya motema toko martina ba point ya boyi allez comme il ne touche pas mes ouins Paul kuta aloba yango Paul aloba yango alobi ke ceux qui juifs exemple abi ceux qui juifs azo sala mabe circoncision na ye ekokoma circoncision soki moto kuta na église ça eloko te azo sala malamu l'éducation malamu ne tata na to de ka alobi wana nde ekomi bolamu na tata nzambe siko babita ba église oyo nyonso sans éducation tokotika ko amen tokomi koloba na langue mais koloba na langue wana ça veut dire quoi nga verron boye deux leçons na une église na yo ozoloba na langue na comprendre rien pour na loba lingala français na portugais na anglais siko na langue wana na sala nango ni ngana za na posa na yoka maloba ozoloba bit nango nini siko so lobi na langue ça nini ça pas ça na langue je ne comprends donc bon ça en réponse na zone si maloba ba église o nyonso so bima nyonso na bité ke moko mais nyonso nengo zo kabwana wana but nango nini puis bazo kabwana pona nini so bazo na but moko bo pesa na moko poni batika ensemble
merci. Merci Ndekonanga Vero. Mama na biso iget topesio maloba 2 minutes. Zala mukuse poto komi na suka. Merci. Alléluia. Na pamboli Ndekonanga Vero na motuna kitoka siliko tuna. Motuna wane zali malamu mingi po ete bayenge bele ba comprendre pourquoi ba zali kobima. Et uti na kati ya malobo maloba qui allait partout dans le monde entier. Bote le banangai. Mais maman na biso iget na mboko Hollande. Yemo côté à partout. Il faut passer, nous sommes en Londres, nous sommes en Paris, nous sommes en Deutschland, nous sommes en Allemagne, nous sommes en Suisse, nous sommes en Congo, et Zali le Bananzambe, ou Apimabe, et l'Angalanzambe, Zali Monene, Katibasali, Basali Moke, Alléluia. Moto avant dit Katika na Bananzambe, Moto a dit moi Nanzamba, gloire à Jésus, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ngate Moto na Komaki Ango, Zambenda Komaki Alubi, Bokende, partout, Boteya, Nilo Banangai, Nekonai. Tokumisa kutu Nzambe soki ba église ali kobimebele. Eza pon gloire na Nzambe monana pona munoka passer sukaka Jésus. Yehoshua Amashia, Nzambe malamu. Bazo tiela bakombola bango te, bazo célébrer le nom de Jésus-Christ. Yango biso tant que basana Nzambe, to le bien qui tambola partout. Et tambola partout l'église. Le bana Nzambe sakolama, masume diminué. Mwana Nzamba amata, Yesu amata. Alléluia. Papa DSV na pesio maluba. Nzamba pambola bino. Merci beaucoup. Merci bandeko oyo bozali kolanda biso na kati na radio télévision Lisolo tozali nde kokoba na mwa ba 2 minutes na biso. Mama na biso Laetitia soki soko zali koyoka biso mutapekisi yo kobenga na kati na radio azali te tika kokomela ngai yo moko za kobenga ozali kokatana ko memisanga lisumu ya pamba te pona tango bandeko baza koloba na radio babengi na Skype babengi na telefone ba intervenir mais yo bengi te kotisanga na okotso wapi kota benga na kati na radio Lisolo kota to accorde yo kaka kota nde to kopesa o maloba yango omonike to lingi mama na biso kota to pesa yo maloba ndeko nanga sita nkoko na banzi mama na biso igete o intervenir 2 minutes na yo to keye pa ndeko sita nkoko mututu na 2 minutes na ye akotika line nde odon na mbuta Jordan nde ba clôturer émission bandeko obengi okoti o intervenir 2 minutes otiki line to continuer na bandeko msusu 2 minutes na kei et pa ndeko nanga sita nkoko 2 minutes. Ok, merci papa DSV. Et là, on a bakaka bandeko ou tout dans la conférence wana au Bozolanda, Bobangate et Tim de son maman get. Azap pena na kadiye pena ba Deniles égal. Pour ala mutabe Tim de c'est beaucoup bangi sabat na mungongo na ngwana. Bo poser la question mungongo na ya bunzambe oh ya diable. Pour maman get da danser koto na bangi na ngamugo. Donc na landi bien au mona ke pona maman get Bible ça pona ba congolais hein. Parce qu'il y a bien que nos Bible qui va pasteur va comme belé, faut pas pasteur va comme belé quand na Congo, né ba congolais, il y a bikolo musu te ya mindele ah au moni peut le côté zali. Donc na ko ba bonde ko na biso papa elia tuna ki motuna moko pourquoi be gizo ngo ka entre biso na ba congolais, puis ba congolais ba kenda mingi. C'est clair. Ba congolais za ko banga mute memaka bango toujours kuna. Parce que congolais pona ya zo croire que non pona ko gagner ba bien matériel, il faut kende ko sambela. Pour gagner la bénédiction, ma comme ça, mais il faut qu'il y ait une église. Ok, derrière, ça n'a rien à voir avec la vérité à Dieu. Donc, il y a un moment où il y a une intimidation, le pasteur va ventrier, la majorité va escroc. Donc, tellement la majorité va escroc, minorité va bomba, va ventrier, donc, moi, je qualifié, donc, en général, c'est des aventuriers. Donc, bref, merci pour des vues. Merci, Maman Nabiso, Letia, Topesi Maloma. Vraiment la salut batonyo son bazoka en tout cas émission qui tourne makasi mais bon bandeko nangai bolobi tema ebele donc na minga wolate eloko na ina bakake eza mawa po ata na l'église ata na ba combattant division za nango kaka po toyeba je que congolais boko sangana
mais soki tokomi na katikati eloko donc tokoka kovanda ensemble te po tolinganaka te towana na songisongi tozalaka mvie moninga ifo eleka moninga donc oyo nga nalingi naloba kaka ke eza mpasi to généralise basili ya nzambe nyonso te po eza mpe na baoyo basalela mpe nzambe na bango na botolo mais eza mpe na baoyo basalela mpe na mayuya na bango donc eza nango na bamilieu tout koko mpe tomoni bato mosusu babatami na nsima bacombatant baza bacombatant te tomoni bato mosusu tala bandeko tobengisaka na poto okopesa mbongo boye alekisaka bato alie mutu donc totala na culture na biso mentalité na biso manière na biso akovandela donc to changer la manière mosusu tozokondane ka bapaster mais boma oyo bata bashikula bato mabe boma oyo basasinaka bato boma oyo bayibaka basi ya bato mibali ya bato boma oyo bavwakela bato mbasu wana tozoloba te donc ezaka mpasi na mawa tosungana soki likambo ezali todénonce yango mais tobambala mabanga te toza bacongolais tokotikala mpo kozala baaméricain te tokompare mpe baeglise te noir américain babeta ye fume mpa mundele biso tozwa indépendance apo ba sud africain soki otie sud africain na biso montipesa ndenge mosusu biso tobima na samba avant bango mandela abimi soki na 90 quelque auto ma prison donc toza bacongolais tokotikala bacongolais tozala na boyokani compréhension soki omoni eloko eza bien te olobeli yango mais kogénéralise te eza lokola akuti mwasi moko andumba na kwe basi nyonso na votatale baza bandumba mais non mutu aza na mabele na ye okangi Denis Lesi na eloko to bapo na Denis Lesi toza peut-être na mutu mosusu aselaka nde nzambe na ye na ndako na ye aza na mwa église na ye asengaka ne bato mbongo te afutaka biso église ye moko ne papa DSV na radio na ye afutaka biso radio na ye moko asalaka badepense mosusu biso toza na ligne awa mosusu mutu moko mpe tabakisaka 5 euros mais soki papa DSV banosenga bato na radio awa ke totia 5 euros totia 5 euros bosoutenir mosala na ngai nakanisi tokopaka na mbango na kati ya radio o tokoma papa DSV bakoma kosenga bato bambongo na radio donc dream eza eloko ya volontaire so moto alingi apesi mais eza mpe bien koseme eloko opesi donc tobambala mabanga te tofingana te toya bacongolais toyeba nde kobongisa comparé na bato mosusu te po américain za américain congolais za congolais donc merci beaucoup nzama pambola bino toleki epai ya koko waza topesi 2 minutes oui matono mingi sur le foot bolanda ngai na kimia nyonso oui en tout cas vous avez bref na yo kibo tuni mama na biso mokonzi mama 2 questions à liboso ezangi vraiment à la page question zoloba sur likambo pourquoi ba église robota mebe tozala ba ville mosu na poto eza mike mais ba pasteur baleki bandimi na ebele mais tout ça pourquoi balingi kozala monoko moto basa église eza question trop difficile pour mama Iget mais tellement azali na bobungi mama Iget eza na kati ya aliénation alobi ke Jésus akoyakala te enlever biso mais akolever biso na corps nini mama Iget réfléchissons un peu mama Iget nalingaka mingi mama na biso ntango nga na yo tokosonga na corps ya mabele tokotondisa mokili ya molimo. Bref, alors question ezali ya makasi ezali question etali éducation ezali à la base ya makambo nyonso ekoleka tokutani ya bato na bato tolingola bato éducation lingi olakisanga na vana na Gombe non bato barespectaka baloi naturelle bali moke yango moni bapalere bakozwa bamontal ya bato ya désordre bato loko bana nayebi te ndeko na ngai koko waza bato mosusu basalela ndeko na ngai koko waza nayebi te soki ozali na nzela ya singa to ozali te na banzi bandeko bazwi mwa nkokoso tokende kuna na régie papa na biso mayamba oyo esika bozali kolanda biso na bandeko nyonso to na banzi bolandi biso na bokebi na émission na biso ndenge tobandaki tozali kokende pe malembe tokoma na suka ya émission na biso pamba te bandeko mingi tozalaki na bango na nzela ya singa mwa nkokoso ezwami lokola pe mwa nkokoso ezwami na banzi na ko clôturer kaka émission na odompambu pamba te bandeko bakatani zwa o clôturer émission mbala moko na moni papa Jordan zali ko benga na pesa papa Jordan moi papa Jordan na pesa 3 minutes na yo nde odon a clôturer émission. Merci. Merci mi papa Desve pona maloba suka
nalingi na préciser le mot boye. C'est vrai que biso nyonso ba congolais toyebi comment ba congolais tout vivaka. Boko bisanga combien d'orchestres, combien de musiciens bazaka na Congo? Parce que ça fait partie ya social ya ba congolais la musique. Et makambo ressemble la paix, ça fait partie aussi ya vie ya ba congolais. Alors ne mélangeons pas aussi les choses ou bien tout se condamner en se comparant aussi par rapport au école mususu parce que école boye badini nzambe te neni na Congo biso to nzambe non na Congo to nzambe. Le problème qui est que so yo ngano ko sambela te vanda na ko na yo me ko condamner pas to basambela te. Mongo za na Bible badini ba offrande za na Bible mais ceux qui bazo sengela ona nenga mabe to ko ki condamner nenga ko sengela ngo. Mais ça y est dans la Bible. Et tout condamné, parce que bateau va s'amener la terre, bateau va bokokiste, nous on peut trop de leçons. C'est ton choix. Respecte peut aussi va s'amener la ranabango. Il n'est pas obligatoire à Moutounyoso, à Nimakara, à s'amener la nenge, banira va s'amener. Surtout qu'au Brésil, place de Mousso à Bengakiao, vous trouverez que là-bas, il y a une réveil, ils ont ma casse. L'église est pleine, il y a pas catholique, il y a banni, c'est plein. Les États-Unis, ils prennent les ils ont matamini. Mais ils ont bambo à moutou yo c'est normal, c'est leur liberté. Alors nous ne pouvons pas nous condamner entre nous pour aller dans Congolais. Ça fait partie de la musique, la chrétienne, la musique populaire. Vous verrez trop d'orchestres, trop de musiciens. Bon, ça fait partie de la vie sociale à Congolais. Mais et là on a aussi les Congolais. Tout mélange après culture na biso bien social na biso na makambo nzambe. Ça va ngamba pambola bino. Merci Ming. Merci papa na biso Jordan et nabandeko o bosali kolanda biso na kati na radio lisolo et biso ba chrétien tolobi ke elanga ezali monene ba sali bazali nde moke mais epa ba musulman soka longwe mboka boye ake na mboka mosusu eloko aliboso akofungola mosquée te mais akokende koluka esika mosquée ezali akende kosambela. Est-ce que bango bayebi liloba to bayebi liloba te? Mais congolais soka zalaki évangéliste esika kei akoluka église te po akende kosambela mais ye akofungola oya ye yango toza komona désordre. Odon pambu to pesio maloba yo o clôturer émission. Merci. Bravo, DCV, félicitations, le Robertina. Na reclôturer mission en Koloba boy. Bande kebele ba yeba pandi poke to yebani to yeba foi ya batebele na ba mission bongo mundu so ko za lingara bonza mbena bisote ba chrétien akoya ko profiter na mais na lingi na pesa conseil na biso ba chrétien. Il faut bien lire la Bible. Bible eza lokola mbeli oyo osiri place oyo ekataka mais mutu so ko benda yo place oyo bachaka loboko. Bible ya bongo. Soko zotanga Bible mabe eza liwa na bandeli eza liwa. Na buto lelo waza chrétien akene tanga acte des apôtres asisango mobimba akena de Corinthiens asisango mobimba. Soki mukolo musu bozongi na radio que ba condamner eloko eza mabe pa ba chrétien muto aye ko défendre yango owe ba place ni oyo okitana ta Bible ona tokeba tant to bon wanaka eza bien oleka na fermissement eza bien ya kozwa ba cours biblique oye ba Bible très bien Bible ya munini ba kota kaneloko pour la condamner ba makambo yo aloba ngana zo ba pasteur mususu te ba ya ko yiba mbongo pena sala makambe bere koleka bato nyoso bateya bino pola zolo bango na Bible alobi naza komila kisate mais fona yebisa bino po boyeba na mipesa rapport na bino na zwa eloko na bino te DCV na komi na suka na loba bon. Pourquoi tant tchaka be mission ya ba chrétien tout le monde ba chrétien ba ko discuter te na avec ba preuve ya ba verset biblique ta na radio. Mais tant que comme mission oyo biso tout sangani to sa conférence au monde na mutazo ko pesa makambu selon ye invitation spéciale to comme na suka mercredi to loba makambu tout ba chrétien ba saka mabe to loba une émission oya ba verset biblique aya ko loba soki mutu akota kuna te c'est que okoki note okimi na yo DCV nzamba pambola yo denine saza escroc
et il y a aussi pasteur ebele baza ba escroc bazali et pour na retrouver bazali bien il faut que ne trouver bango na suka ya mboka kuna bazotambula na bata baninyo banini batatane kalekiawa awa na poto pour trouver un pasteur ya bien il faut que indépendant luka bango na mwinda bazali mais heureusement moko oazo sala église selon ndenge bible lobi et église au moins o ndenge lobi ba misima basala yango te DCV et pour parce que bavani na kati ya écriture na bango bazo respecter liloba na babengaka hala ba yebi importance na yango oya komenga ba obomaye ya moni mosquée ba respecter yango mais biso kene sa l'église catholique yo DCV sa l'église ya Wuppertal ya catholique so ba okanga yo te to tala radio zo ko emettre te mais oya église au mona ko ya ba chrétien oya ba nini ya ba bengango ba binzambi donc mutazo sala selon vision na ye église nanga na kosala ona kolinga olingi okei olingi ya odon pambo si au mona ngosuba kombo elongwe la puissance de Jésus Christ et comme odon pambo les grands dépositaires kalate ko mona nzamba pambo de DCV to comme na suka bye bye. yoka libondela mwana zolela ilanga lisungi nayo olo Yesu ngai Zambe neliyo yoka ngai yoka libondela mwana zolela ilanga lisungi nayo olo Yesu ngai